Botamboli ya bai UNC lingomba ya Vital Kamerhe lelo na Kinshasa ata mokambi ya engumba aboyaki kondima yango. Mokambi na bango Vital Kamerhe nde atelemi na bosambisami ya kobandela asengaki na cour d'appel na boloko ya Makala. Cour ya cassation eboyaki kobimisa ye mikolo mibale mileki na Walungu na Sud Kivu bai UNC batambolaki lobi loleki. Ndako ya Moïse Katumbi moko na batambwisi lingomba la muka pe mokambi ya Ensemble pour la République ezwaki masasi na butu ya mercredi na jeudi na Lubumbashi na Okatanga. Lisasi moko etobolaki toiture pe kotaki na suku ya kolala. Baila muka pe Ensemble pour la République batelemeli bozangi bokengi na Lubumbashi. Moïse Katumbi na libota liaye bazalaki nde na mboka na ye. Koleka bato sambo bakufi na mikolo mibale na bitumba kati na bakuba ya Kasai na baluba ya Kasai Central na mboka bakwa kende. Bitumba byango bibanda kala kati na bakuba pe na baluba baye bazali kowelela mabele ya bilanga kati na bituka mibale miye. Bakambi babituka bazali kokutana pona koluka eyano na likamboli yango. Mangomba ya basimba minduki mabomi koleka bato nkoto moko na nkama motoba na sanza motoba ya yambo ya mobu. Bureau conjoint ya Nations Unies ya makuki mabomoto elobi yango eleki mbala misato motango ya 2019. Bato mingi babomomaki na bozangi bosambisami kati na bango koleka bana nkama moko na tuku motoba na mitano. Basi baleki mingi koleka pe mingi bazwamaki yambo na makasi. Bobomami bwango bosalamaki mingi na Ituri, Kivu pe Katanga ya kala. Président Alassane Ouattara ya Côte d'Ivoire asakoli ete akopesa kombo na ye na mapunami mamokonzi ya mboka ma le 31 octobre 2020 ata alakaki kozala te na momekano moye. Alassane Ouattara alobi akokaki kosala ndenge mosusu te nsima na liwa ya Amadou Gon Coulibaly, ministre wa yambo pe moto aponaki kolakisa elongi na ye na mapunami maye.